Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Merci d'être connecté sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous, les amoureux de cette chaîne? Je vous aime, je vous adore. Partagez, aimez et commentez. Sans oublier la cloche de notification. J'espère que vous savez que Edingwe Motonangenge a été kotika biso. Alors, le corps d'Edingwe Motonangenge est déjà na Congo. Alors, bota la démonstration et l'équipe na arrivé à corps, il y a Edingwe Motonangenge. Alors, Mouyombe gauche a fait ba révélation ensemble. Atangi ba kombo ya batu oyo Edingwe a fait ça ba kisi ba kondiamboka et tout. A panzi na yeka kanteke. Alors, sans plus tarder, mes amours, télévision et radio, tu n'as pas la bino ba image dans au bozomona oyo. Bolandango jusqu'à la fin, suivez et boyoka. Bato o Edingwe pesa ba kisi te biso nyoso ke no bando pesa ba journaliste, ba politicien, ba te belé ba kisi. Alors mes amours, sans plus tarder, télévision et radio te. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de partager massivement nos vidéos, laissez un petit commentaire gentil. Yango ko pesa biso lisusu makasi ya kosala la bino musala. Merci en tout cas, merci énormément na bino ba abonné fidèle. Il y a Bibiche Mbombo officiel. Alors, sans plus tarder, suivons ça et on se retrouve tout juste après. Let's go. Vérité belé et que l'Obama mingi panga moulembe koshi. Vérité Edingwe. Mingi ko l'Obama panga belé. Marqué. Parce que le Edingwe kufi dingo kufi. Parce que le Edingwe zalia. Avec sa bâtiment que Edingwe zali. Parce que belé batikali appareil bango ba kufi bango batika na église. Parce que ça va nous sala le kola papa na ye. Boni pe Edingwe te. Edingwe akufi mais misade nyonso etikali pa mwana na ye moko Edingwe ye. Mais pour remercier d'abord le chef de l'État, maintenant il y a guerre. Le nation Félix Tshisekedi a sali fort
or wana elongweya tolela ye mpe tokunde na bonheur donc bana matete tozala na esengo pamba te vie na biso ebi akufi me akufi te aza parmi nous po tolobaka baidole bakufaka te baevre na ye ezali ekoloba donc yango wana kimia seno tozali na ndako lela vie ebi lelo kole ye tokotalisa ye population nsima toza tiao na morgue je crois soki programme ebimi je crois samedi enterreme koki kosala me tozozela programme. Merci beaucoup bourgmestre. Voilà, au bout de landa wana ya bongo bourgmestre ya Matete. moni edingwe moto na ngenge déjà bakotisi ye aye déjà na mabela bakoko na ye lelo edingwe na moto na ngenge aza déjà na mabela ba-ancêtre na ye totiki ye na morke ya cinquantenaire mais yo lobi batikela yo liseke oyo edingwe atikela yo yango oyo bamonaki yango esalaka nini mais eza miracle ya bokoko ya pouvoir nga neti babiloko ezobima na este wana soki kaka président république atyenga nje bato wana bea na okimisa yango na minute kana eloko oyo biso manduki te kaka mai ndenge eza wana oyo eza liseka pouvoir pia mai betu tosambelaka nzambe kobi te tosambela 1% pour Jésus na 1% pour Satan ozwa mokumu ozongisa seke ndezomon divise mon grand maître à vous répondre pas plus vite que mon grand maître de sacerdoce contre l'esprit de mon sphère. À vous, puissant Saint-Esprit, mon grand maître. Diable. Diable de Miko monsieur le président. Donc minga on le zate babi jour J quoi. Ta maman, ta Simba. Bete la mettre mon coco, bete la mettre mon coco. Miko monsieur le président. Donc minga on le zate babi jour J quoi. Ta maman, ta Simba. Bete la mettre mon coco, bete la mettre mon coco. Déjà oza eloko nga na zwa tongo banda 93 akene nango mpe pa mwana ye na pesi ye asimbaki yango oyo aza na besoin mpe natinda baimage wana bazwi banumero na nga ya orange waza mposa mpe asala nanga émission aye direct mpa na nga na ndako nayambi ye asala nanga émission azwi mwa $100 azongi okokatia patron aleka bango numero nanga eza plus 243 en tout cas wana papa oyanga oyo asalinga oyo lelo po babenga démon 7 attaque quartier patron oyo aleka ba quartier nyonso ya Congo à part maître Vipère na Kinzamvu ete donc ngai edingwe mutu asalinga lelo po mona ba jeep na kande telemi wana po mona lelo si 9 parcelles naza nango 4 somami na mbongo edingwe 5 na mbongo nanga moko Alexis nganzela moyibi te Alexis nganzela tout droit Alexis ngandeni batambisa kati Alexis nga respect devant bakolo o nakutaki donc yango pe le footinga lelo bana bazoya baza ba vrai poli bazo manquer ba papa bakuti bazo manquer bana o pe bakuti yango mo bazo zwate po edingwe lelo amemi fungula na ye mutaka na fungula donc aza papa nanga banda no na nde ngai baye kozwa nga pa ya lumusu na city train na Kaluka ngai na botami na Kaluka donc faire à Kaluka ezala pa nanga donc oyo affrontaka ba musicien affrontaka ba jogo affrontaka ba comédien ngai yo rambole bla masoro pete mutalongolaka sonia ba quartier na Congo ngai so ne lamba okuta ne lamba po dingwa former nga bien alors papa nanga asaki belé po nanga vraiment esika kei afana kimia molimo na eza bien biso ne batotikali toyeba kolengela atikeli biso mwana kasi mwana kasi nsusu ndoki ya makasi nde monoko na ye
donc minga oloba eza te vraiment bon. Sur le bambouima à l'action qui a été à l'action de Sarah. Ouais. En live. Vous avez fait appel à Bino pour l'action en live, vous avez la Bino et je n'ai raté. Biso ba ki ndo kezo torze. Au moins comme moi dans le bité moi ça va miracle exacté donc faut garder miracle. Ngaso na yebo na kitimbango boza pona Samuel Tandarabu ya Mbemba mutabenga bikitana nous rappelle papa na yo déjà bazo kota on a mort. Mais comme nga zo keloko nanga déjà depuis nga zo ngotongo bandano nande. Mais tant pe azo kufa va kende Maroc abenga o esenga ki apesa ki. Tango plaza ina Maroc to nego solola ava kufa na yeba keno edingo azo kufa le lundi na 20h. Donc na yeba ki vraiment nga sina zo ki par nanga Georgie mokoto obimisa nde bomona makamna bino. Vous allez respecter donc aba kundaye na nécropole 1 mais yemoko avant kufa loba ki ba kundaye na cimetière Kimbacheke. Te to kundaye na métropole te. To kundaye na cimetière Kimbacheke malobane mo watika ki yangwana. Tomoni pena kati kuna ya na kati kuna ya aéroport pour bien eboyi ko démarrer. Mais alobaki oya ozana tembe so bazwi koro bake métropole oke kufa nzela etali po alobaki déjà corps na ye ekokoma kuna te ekokende te donc bakundango na Kimbantseke donc c'est ça donc okunda papa na nga edingwe moto na ngenge na Kimbantseke te ezali mama gouvernement te bango o basala mais ye mo maloba mowe alobaki ke il faut bakunda ye na métropolité na Kimbantseke alors to bonsada libulu ya Kimbantseke pato okunda papa na ngai edingwe moto na ngenge aloba o bimise bien merci et bien makiba mona dingwe malobana père etake olobele bon so na lobeli ye po naza papa leki na ye naza penza papa na ye die azokola nga aza deya na papa na ye ataki enfant chéri die azalaki na age kutu age ne ezali wapi akutu aza te donc bani déjà makambo na papa ne na 90 donc die bazomona nga nde tovage na papa ne nde tolia touti vage tokoma wana donc vraiment tandis que yo za artiste comédien ye bien zalaki catcher yo na mwana ye dit ko wela ba kiss par rapport ya no bon moninga na so edingo na boko na nga ou bien edingo azuanga na boko na ye ta mobutu azana naza mutu ya kala na boko edingwe pe azalaki mutu ya kala na boko na nga to banda musala oyo ya théâtre nga na ye banda kala nga mutu soki omoni edingo asala théâtre ezanga moyembe gauche nazwaka ye concerne kotete biloko nini ya malongo azala yango na kati ya nzoto na ye epuis biloko nini ya malongo asalelaka na butu alola ye komona ke azala mo ndambo me ekoka te nga nazwaka mpe mo ndambo na nga na ndambo na ye tosangisa bon ya comédie te tolandaki na makambo o concerne mosala oyo edingo oyo ayebilaka po edingwe ayebaka mosala na ye kotalisa bato akopesa akofwamisa yo apesi yo mouchoir obandi kokweyisa bato na baeglize alo bato omomona yo ke ekomi nzambe bato omosombole balupangu bato omosombole bamituka yo omoni ke nzambe me bato wana ebele batikali na baniongo edingo mbo omoni lelo edingwe awuti Maroc aye kaka lelo tokoti kor kaka lelo na morke na cinquantenaire naza awa na kati ya cinquantenaire mutu aza aposa na panza mokili alukanga naza pre nakimaka mpe journaliste te nakimaka mpe kamera te parce que naza bomoi nana na loba na koloba yosko autant que papa ye dit oyo bakisela mayele ya butu eloko nini si important oyo bongo bakisela mwana oyo atikali bon omoni mwana atikali kokisa kaka lokola bato oyo batikali baeglize ya batata na bango bato ebele tata akufi ye mwana atikali patron na kati ya eglize wana tokokisa ngo na mwana ne edingwe ke edingwe akufi ye atikali patron na kati ya bisika wana biloko wana oyo tata na ye bandi kosalela tata na ye bandi koboma bato te me tata na ye
Papa, non, le bleu vérité. Comme Moutou, et Mando Koya Nango. Tout le monde qui est Moutouana, oh, yo koye bisanga boma, tantine, oh. Mais bien comme tout c'est ça, c'est que, ok, bon, m'sika moutasa le côté, il y a bomi. Donc, il y a un boma bateau, bah ça la mabe. Et dingwe, abando ko sali sabatu, na biloko ezali, na bando ko tanga ke biloko abukoko. Ok. Na tout le bango. Parti à l'élan de tout le total une semaine, tola laka, ba place abiso o tola laka. Marqué moi na auti musika. La place ni noa. Bon, toko le bandeni. Bon, au moment où total ba réunion ba mettre réunion soana. Yebi banda lelo edingwa ko musika. Mettre ndeni ngazo comprendre te yo to yibo tant que comédien. Edingwa ba honoré dingwe na ndela ba koko. Ba koko oyo to bande ko alela. Kobezela bakoko oyo kabiloko ya bukoko biloko ya bukoko vasimba tobandi obela mpe bakoko bakufa alors parti ya lelo soki biloko oyo vasimba soki osalaka biloko ya nsima ndako neti oyo biso osalelaka ya molili ya bakoko biloko wana vasimba a parti ya lelo tozononsa yango il faut kobelelaka edingwe bende esprit edingwe ebima mpo biloko na esimba banda lelo edingwa bahonoreye champion muyombe gauche touti kuna na centre d'accueil ya kimbangiste toyoki moko bapasteur ya kimbangiste alobi ke kisi eza mabe bino bao botikali bosala lokola ye edi ndenge asalaki boya kotika bakisi na bino mpo papa edi ake peto siko yo ozoyebisa bango bakontinue kobelela yoka nayebisa yo mama oza na réseau na yo nayebi te eske tokoloba nini mokili oyo nani asala mokili oyo nioka namu asala nioka edingwa manda asala edingwa biloko edingo asalelaka na alakisa ye mayele wana mama voilà mama yoka nayebisa yo nzambe atinda mutu nyonso ya mokili asalela ye nzambe bamosusu akosalela nzambe na nzela bukoko bazali te sesali bukoko alo to ngai moyombe ko soki lelo naza nganga nakota sulola te lelo eza si yanga te mama bukoko tokoloba ndenge nini nayebisa bi likambo moko bana israeli bazokima mbangu bakomi na mai ifale bakatisa mai wana eske ava mai wana epanda mai ekabwani oyo biloko batilizaka nzete edingwe bazwaka nzete babambi na mai epesa nini ekabwani eske bakosi me mpo na nini ye nzambe alobaka kaka te boloba kaka maloba mai epandanaka mai epandana me bazwaka nzete biloko ya bukoko nde bapanzaka bazwi nzete bapanzi na mai ekabwani bana israele baleki nayebisa te bakosi ye edi atikaki deja biloko ne nyonso ye edi ake peto mais comment yozotinda lisusu bato basalaka butu bainvokaka ye edi parce que ye edi ake deja peto mpo atikaki bakisi ne nyonso na kimbambisi bon eza koyebisa yo mwa moke edingwe soki ebi oyebi pardon oyebi nani yoka ngai naza nkamba nakendaka na nkamba edingo akendaka nkamba tozalaka ne nzela moko makambo nalobuloko ete nakota te edingo ntango akendaka nkamba nga mpe muyombe kosa akendaka nkamba tozalaka bisika wana ntango mosali ya nzambe atali edingwe aboni ke edingwe babiloko nzambe atie na nzoto na ye ebikisa bato ebele alokoloba te biloko mabe etikala na nkamba me biloko ekobikisa bato ya mokili etikala na nkamba te me ninayebisa bato mosusu mpona kolobela bino makambo ya suka ntango tozokunda edingwe attention na bato bosalaka mosala ya bakoko attention bato basalaka mosala ya molili ti pendant 12 jours moto akende kotuse cimetière edingwe te moto akende kotwa te tokoloba te toyokende na butu toboyi abu pia. Et voilà, merci beaucoup. J'espère que nous sommes pratiquement à la fin, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Merci beaucoup.
j'espère que bomoni ba vidéo ya Edingwe moto na ngenge papa edi a edi et bembe na ye eye na kin na bocacité na force ya président de la République parce que vous savez que Edingwe asali ebele na mboka na biso Congo. Il a vraiment travaillé, il a vraiment travaillé na musala na ye oya catch. Oui, quand na Congo de Toloba asali ebele pona mboka na biso asali ebele. Oui, Edingwe pe azali modèle pona batu mususu. Asa vraiment modèle pona batu ebele na Congo na biso. Il a vraiment motivé beaucoup de jeunes yakosala musala oya catch parce que nous savons que le catch c'est un métier et un métier lokola métier nyonso parce que il y a pas de sous-métier au Congo pour aux à la mutu en valeur faut travailler quand na bureau aux à l'avocat aux à la médecin mais musala nyonso ekokipe ko tombola yo nde tomonaki Edingwe atombo maki na musala na ya catch et surtout biso to yebi ke catch surtout na Congo wana ndenge to bande ko comment on a cache que ça musala moko ya bato kisi et ça musala moko ya bato pamba mais après un certain temps ne tout monde qui catch vraiment ne to bande ko landa ba catch américain ne à partir à one day to comment on a qui catch ça métier moko et ko comme star et ko comme millionnaire na vie. Alors Edingwe a pesa ki batu ebele posa wana cette envie là de devenir catcheur ya kokota na métier Oyo ya catch et les lotomoni. Donc il a vraiment motivé beaucoup de jeunes à devenir des catcheurs. Alors Edingwe Akufaki tout monde qui ça fait un certain temps abandaki le sous cause à la bienté santé na qui vraiment bienté. D'ailleurs Mikolo Lekaki avant Akufa sangwe circula qui a liwa na et donc biso nyonso kutu toyebaki ke Edingwe Akufi alaki na hôpital akufi mais akufa ki na été zaki ka ba rumeur sur kelaki ye moko ayaki koyebisa biso ke non akufi te na sa na envie bato ba ozela liwa na nga ba ozela ti ba omona nga na okufa te. Malheureusement santé ezalaki ka bien te ayako sala sous rechite akendaki ba memaki na à l'étranger et puis malheureusement akoka quitté akufa ki donc que son âme repose en paix. Alors, bomoni bakachar nyonso baza motivé parce que aza papa oyo a motivé ki bato belé na musala oya ya catch et moi nanaye yemoko atikali na héritage wana ya catch atikani héritage wana ya kisi o papa na bango abandaki kosambela abandaki kosalela pardon tokinde muyombe gauche alobi bango babele la rande bakoko bango vraiment ata catcher akufi Edingwe Akufi lelo et il faut batunde bande ko sambela bande soka za na problème abelela na kombo ya bakoko nzambe ya Edingwe koko ya Edingwe tabilo bat bazoyebi sabato. Donc pour lui il trouve ça normal pour na muyombe gauche kisi eza ngo normal nde batu mususu baboya ke nana kisite pour moyombe gauche pour na ye amonaka so ba yebisi azana kisi pour ye pour na ye alobaka normal alobaka eza kisite eza bokoko il faut ko bela bokoko donc c'est ça. Alors pour na batu mususu ba trouver ngo normal ba sambela bakoko na bango mais pour nous le chrétien biloko wana ce sont déjà des liens eryozo sala communication, tu te communiques avec de coco, avec des esprits, et ça déjà kindoki, et ça kisi, et ça déjà sorcellerie. Parce que muto yozo solo na nae, oebite so ka sanai, na beng sa bakoko ngo baza banani. Bakoko baza invité, ce sont les esprits. Tu parles avec les esprits. Cet esprit-là, et ça esprit yanzambete, et ça esprit mauvais, esprit yabatomokili. Donc pour les gens qui comprennent que bakoko bazali, donc yeba que non, tu fais les alliances avec les esprits. Mais esprit waneza ba esprit mauvais. Ce sont les esprits des eaux, les esprits de montagne, les esprits de mer, les esprits vagabonds aux oyebate. Alors, étant que chrétien, il faut toujours éviter babiloko wana. Nakalezalaka ceux qui ozolia. Quand on grandissait quoi. Ceux qui ozolia, au moni biloko ekwei, olobi pardon biloko parce que bakoko basengi.
tikela bakoko balia. Donc ça babilo motondo salango sans les savoir omoni babilo motondo salango sans que toyeba oyo to bande ko sala. Malheureusement te mais heureusement tokoli nous avons grandi to zope na maturité spirituelle to zope ba enseignement to bi que non il y a d'autres choses faut pas koloba. Ouais ça qui ont un problème boy. Ok na toilette nake koloba na bakoko nake koloba bakoko boyo kangai bakoko te ce sont les esprits et on biloko mususu totika ka sentiment donc edingwe ndenga kufi wana article mwana ne héritage wana eza ya kisi eza ko yelo mususu te o papa na nga sala tenga na kosala nini oui edingwe c'est un catcher mais eza eloko moko te ya honneur o tokolo ba que non edingwa sala boyena boydon na domaine wana ya catch pour les catchers pona bango eza kisite eza bokoko ayo ozozwa nena monaki jobu na jobu catcher moko asali démonstration mo we mbongo eza na kati ya porte-monnaie te ebisi muto za na mbongo muto habita na mbongo te asali ba invocation wana habita na poche na yo atali pe ba moni mbongo muto agangi. Donc eza eloko moko donc salami donc au monde ngolo roi film mais salami. Donc ce sont des esprits ba yebi déjà ndenge technologie nini ba salaka po babimisa bato mbongo. Donc ba mystique ba lina ndenge mystique a limwisi bato mususu na poche mbongo azwi mbongo wana akeko chango na poche à mutu mususu. Donc ba fonctionnera bongo donc ba fonctionnera avec les esprits. Alors les amoureux de Bibiche Mbombo officiel, j'espère que bino boza ebele bolandara chaîne biso o Bibiche Mbombo officiel. Tomoni ba catcher ba s'organiser, ba catcher ba sa motiver pour ba les dingwe asala kombo na mboka oyo a motiver ba tebele abunda ba combat ebele. Malgré ba combat na abande ko bundeza ko bimisa ba tumi chopo ezaka ba kisi par rapport ya ba catcher na biso ndenge to bande ko mona bango ba catcher ya mindele quoi ba obunda kisi eza wana magie eza wana mais ndenge mona oya biso te ya biso ezalaki ya kala quoi ezaki ba bimisi mutu chopo ba bimisi mutu nini ba lesi mutu soki biloko nini ezaka bongo mais que son âme repose en paix. Asali musala na ye atiki kombo na ye que non edingwe moko azalaka edingwe moko un catcher comme edingwe azala en tout cas eza métier oyo bato bapona tokoki ko condamner bango te bango moko bayebi eloko bapona donc il y a pas de sous-métier catcher lelo ko s'appelle catch professionnel parce que tout le monde appelle ba catch professionnel bato basala catch pe bazo bunda pe donc bango bayebi eloni basalaka. Alors mais il faut que yeba quand tu meurs aujourd'hui et loko nini oyoyo okotikela bana na yo héritage nini okotikela bana na yo eza héritage ya nzambe po ba musu bakufaka atikeli bana na héritage ya masanga ezali mutu musu akufi boye omona bana batikali na bandaku bana batikali na mongo mais il y a d'autres personnes akufi boye bana batikali atikeli bana héritage ya divorce atikeli bana héritage ya polygamie donc bango na famille na bango bafandaka na mabala te soka bali mwasi lelo lobi kuna divorce akobala ta 7 fois aza à l'aise siko yo zolanda ngai famille na bino héritage ni boza nango mama to papa na bino atikela bino héritage nini point d'interrogation. Alors, merci beaucoup Nabino Bato Bozara, toujours fidèle. Yakola la chaîne Nabiso Bibiche Mbombo officiel. Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Merci en tout cas. Nalingi Bino Makasi, vous partagez ma vidéo Nabiso. Yango ko pesa biso pe makasi ya ko sa la bino musala. Merci énormément na bino ba abonné fidèle ya Bibiche Mbombo officiel. Vous partagez, vous aimez, vous commentez et dites que son âme repose en paix. Famille naye nzamba pesa mama makasi malgré tout azaki papa azana bana en tout cas on dirait tikana mwana moko si je me trompe pas babi azaki na bana mi balé moko akufa en tout cas moi na vanda na poto aye ezaki juste kaka pona enterrement ya papa na bango. Alors merci beaucoup na bato nyonso balandaka biso bato bazara fidèle
ya kolanda chaîne biso Bibiche Mbombo officiel. En tout cas, merci. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.